Dossier pe affaire Océan Tambwe na Tabita. Lelo toyena makambo bandeko nanga. Bo tagelenga Océan Tambwe, tagelenga Tabita, s'il vous plaît. Makambo oyo eza makambo na bango po nazwi ba appel kilikili. Nazwi ba appel, ya kosakana te. Océan Tambwe. Toutaki komona biso nyonso ya de cela 2 semaines, 2 semaines. Oyo Océan Tambwe akendaki kodotele Tabita, akendaki kobala Tabita officiellement et pas ya ba parents. Avant nano esalema tomonaki bitumba ya Tabita na Vanessa, bayaki ba jeton emataki ekitaki jusqu'à ce que Tabita akotaki na ba live, akomaki kolela. Alelaki d'ailleurs moto apesaki conseil ya malonga, c'était la baronne Karine Mokonzi. Ayaki kopesa ye mwa ba conseil kandenge zalaka, kandenge ya komimila makambo, kandenge ya okotela makambo, kandenge makambo nyonso ekendaka. Et finalement, tout le monde a qui sorti médiatique ya Océan Tambwe. Après comme on a sorti médiatique, du coup, tu as comme on a Océan Tambwe a proposé Tabita une semaine après à Kekodo Télé. Dossier ye ya makasi bato ebele bazoloba mama Inès toyebi biso nyonso ke Tabita tikala kolingana ye Océan Tambwe te. Tabita alingaka nde mbongo ya Océan Tambwe, asepelaka te na Océan Tambwe, alingaka Océan Tambwe te. Est-ce que vous pensez que soki Océan Tambwe azaki na mbongo te, Tabita alingaki alinga Océan Tambwe, alingaki alinga Océan Tambwe te? Naye bandeko nanga kande boye nga nalinga toujours koya koloba vérité. Nalingaka makambo koya kokosa awa te. Nalingaka vérité ezala établi. Eza bongo totia nyonso penza na poasa. Eza bongo. En réalité, na ebandeli ya relation ya Tabita na Océan Tambwe. Toza basi faut toloba vérité. Na o nga na yebi, na ba source information o nga na zwa concernant Tabita. C'est vrai. Tabita atikala kolinga Océan Tambwe te. Tabita atikala kolinga Océan Tambwe te, eza réalité na ebandeli. Kandenge zalaka, Tabita ayaki kolinga Océan Tambwe na ebandeli wana ayaki kolinga nanu mbongo ya Océan Tambwe. Océan Tambwe akomaki kotindela yeba mbongo, kokabilaka yeba mbongo, bino moko boyebi kaka, ezalaka na ba dossier mosusu oyo mbongo yango moko elobaka. Tango sikoyo, ye Tabita mbongo ya Océan Tambwe komaki kitoko, azolinga mbongo, nde bisika na ba rendez-vous, nde bisika na zemi, ti Tabita zaki na zemi, nde bisika bolingo ya Tabita sikoyo, ekomaki kobotama envers Océan Tambwe. Ti na ndenge, première rencontre na bango ya Océan Tambwe na Tabita, ti ndenge bakendaki kosala magoda. En réalité, na temps wana, Tabita na biso azaki na bolingo te. Na temps wana penza, Tabita azaki na bolingo kaya mbongo. Mais eye kosala pe zemi eye kokota. Tango zemi eye kokota, atali alobi zemi. Nde bisika bolingo sikoyo, ekomaki nango kokotaka malembe. Tinde zemi ekoma 9 mois. Tina ndenge bomona ki Tabita yaki kobota, Tabita déjà bolingo et bota maki. Je dis ça pourquoi? Parce que Tabita si réellement tango zemi bot ekotaki, ce qui Tabita déjà bolingo envers Océan Tambwe, ezalaki te ata ya mukete, etikala kobota mata ya mukete, Tabita alingaki alongola zemi. Alingaki penza alongola zemi, mais tango ka zemi ekotaki, bolingo deja ekomaki kokota. Na kilelo oyo eloko nakoki koloba entre Tabita na Océan Tambwe. Tabita deja bolingo na ye envers Océan Tambwe ekoma deja na 95%. 5% de bolingo apesi mwana na bango. Pona bandeko mosusu bayebi te. Tabita deja akomi na bolingo. Na ebandeli wana ezalaki bolingo ya mbongo. Mais na kilelo eza lisusu bolingo ya mbongo te. Lelo oyo ekomi Tabita bolingo, vrai bolingo ya solo. La famille, tokoya bien sûr kofinga Tabita. Tokoya bien sûr koloba nyonso ya Tabita. Mais il faut toyeba ke na se ya mokili oyo muto abandaka kolinga muto liboso ezalaka mobali.
eza na basi ebele bakota na bandako ya libala batikala nanu kolinga mobali te ntango baye kokota na ndako ya libala nde bisika bolingo ebandaki. Eza na bato mosusu babalaki na bango kaka mama na biso akomi koyimayima bato ya quartier bakomi koloba tala bakamaradi na nga babali ye mpe mobali aye kose retrouve alingi na ye mobali te ere mosusu azalaki na mobali moko boye oyo abandi olinga me mobali yango azosalela ye baaventure me mobali yango ere mosusu bamoya kobala ye eza te age ezopusana mobali aza na avenir te age ezopusana aye kose retrouve ake kobala mobali moko songolo e apres kobala mobali wana na ndako ya libala nde bolingo ekomi kobotama tina ndenge omoni mwasi akomi na 90% 95% 5% apesi bana na ye. C'est de la même façon avec Kaya Tabita. Don na minute oyo Tabita vandeli lisusu mbongo ya Océan Tambwe te. Avandeli lisusu, pour votre information, avandeli lisusu mbongo ya Océan Tambwe te. Tabita sikoyo avandeli bolingo. Tabita alingi sikoyo Océan Tambwe. Conseil na lingi na pesa Tabita. Yango na lobi bo bendelanga Tabita. Conseil na lingi na pesa mwana mwasi oyo. Tabita, okomi mwasi ya libala. Na kati ya motema na yo, ata soki lelo oyo bapasoli motema na yo eko déclarer bolingo ya solo envers Océan Tambwe. Eloko nga na kosenga yo na mobali na yo bokoma lelo ba personnage public to yebaki yo mutu obandaki na yo kozala influenceuse et du coup to yekomona pe mobali na yo akendaka pe likolo na ba réseaux sociaux. Océan Tambwe ye pe aza mutu ya réseaux sociaux. Na kati ya motema na yo bolingo ya solo envers Océan Tambwe ezali lakisa yango na mokili koyaka na elongi moko ya mawa te omoni ba video na osalaka na Océan Tambwe mingi olakisaka toujours nini elongi moko ya mawa neti mutu azolinga te makambo bazosalela ye te aza mobali na yo olingi elakisa ye na mokili ya combien ya basi kutu babala bamibali combien ya basi o babala penza bamibali bamosusu baza na makolo te baza na bachaise roulante napesaka exemple ya frère na biso Ronique mais omonaka mwasi na ye ndenge azalaka na mobali na ye yo mpe ezala bongo aza mobali na yo oyo yo olingi. C'est vrai, c'est tout à fait normal bato baya koloba keno olinga Océan Tambwe pona mbongo na baseri wana toi-même tu es consciente. Conscience ekosaka biso te. Conscience na yo moko eyebi ke olingaki ye na pona mbongo. Mais tango kaka oyaki ko découvrir que non oza na zemi ya 1 mois nde bisika bolingo ekomaki kobotama. Parce que na bata wana soki ozalaki na bolingo ata mokete ya Océan Tambwe olingaki olongola zemi. Olingaki penza olongola zemi. Olingaki olongola ngo. Mais otikala na zemi wana pourquoi? Parce que olinga Océan Tambwe. Yaya aza mobali na yo. Zalaka fier na mobali na yo. Na sepela jour mosusu tongo bayaki kofingela yo Océan Tambwe, oyaki ko défendre mobali na yo. Kende nango bongo aza mobali na yo. Na si ya mokili oyo mobali ya kitoko ya mabe azalaka te. Mwasi nyonso azalaka besoin ya mobali oyo azopesa ye respect. Mobali oyo azo défendre ye, mobali oyo azo lakisa ye bolingo. Déjà epa na yo. Toyebi te na kunzu mais selon ba source ya information na nga balobaka Mama Ines, est-ce que oyebi ke Océan Tambwe wana apesaka Tabita respect ya makasi? A considérer Tabita, a défendre Tabita et quel que soit na famille na ye. Alors soki oza na mobali ya bongo nini lisusu koluka libanda? Olingi ozwa ba aventurier bamibali oyo ya pembe oyo balingaka kolata kosokola air nyonso. Eza na bamibali oyo bandeko nanga omona na journée azokende kosokolaka 3 fois. Mobali soki atie solo a parfum awa yo moko ovandi boye okomi kosentir oyo eza nini nazomona. Yango mibali oza nango posa. Motema na yo ekomi kosepela, motema na yo ekomi kolinga Océan Tambwe. Lakisa ye bolingo, bosalaka makambo na bino sur les réseaux sociaux. Kosalaka elongi ya mawa te yaya. Okoma mwasi na ye légitime. Mwasi na ye oyo lelo aye kodotele. Et puis elo mosusu ya suka ona opesa yo comme conseil. Kolanda ba jeton ya ba réseaux sociaux te.
kolanda bajeton parce que basi wana bazotindela yo bajeton baza na posa bazwa ya malamu mpona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Le pasteur Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accor Arena. La famille tokende kosomba babiye billetterie eza nango polele soki oza na besoin okende kosomba biye na yo ka ndenge ezalaka ka ndenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre kuna penza nde okomona lia nini okokota mpona kosomba biye na ye kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba o nyonso bazobela bakobika ba o nyonso baza na ba problème ya mabala bakozwa mabala ba o nyonso baza na problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adore nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye na boyi jour wana ezala te ke no mama Étoiline nga na sombaki biye te. Concert na biso eza nango le 21 novembre korate te le 21 novembre 2026 somba biye na yo na lombangu somba biye na yo na lombangu bato akosomba baza ebele toboyi orate biye na yo toboyi orate ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga bamituka ya sika bamituka ya kitoko bamituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko dossier pe affaire Océan Tambwe na Tabita lelo toye na makambo bandeko nanga botagelenga Océan Tambwe tagelenga Tabita s'il vous plaît makambo oyo eza makambo na bango po nazwi ba appel kilikili nazwi ba appel ya kosakana te Océan Tambwe toutaki komona biso nyonso ya de cela 2 semaines oyo Océan Tambwe akendaki kodotele Tabita akendaki kobala Tabita officiellement epai ya baparents avant nano esalema tomonaki bitumba ya Tabita na Vanessa bayaki bajeton emataki ekitaki jusqu'à ce que Tabita akotaki na balive akomaki kolela alelaki d'ailleurs moto apesaki conseil ya malonga c'était la baronne Karine Mokonzi ayaki kopesa ye mwa ba conseil ka ndenge ezalaka ka ndenge ya komemela makambo ka ndenge ya kokotela makambo ka ndenge makambo nyonso ekendaka et finalement tomonaki sortie médiatique ya Océan Tambwe après komona sortie médiatique diko toya komona Océan Tambwe a proposé Tabita une semaine après ake kodotele ye dossier ye ya makasi bato ebele bazoloba mama Ines toyebi biso nyonso ke Tabita tikala kolingana ye Océan Tambwe te Tabita alingaka nde mbongo ya Océan Tambwe asepelaka te na Océan Tambwe alingaka Océan Tambwe te est-ce que vous pensez que soki Océan Tambwe azaki na mbongo te
Tabita alingaki alinga Océan Tambwe, alingaki alinga Océan Tambwe te. Naye bandeko nanga kande boye nga nalinga toujours koya koloba vérité. Nalingaka makambo koya kokosa awa te. Nalingaka vérité ezala établi. Eza bongo totia nyonso penza na poasa. Eza bongo. En réalité, na ebandeli ya relation ya Tabita na Océan Tambwe. Toza basi faut toloba vérité. Na o nga na yebi, na ba source information o nga na zwa concernant Tabita. C'est vrai. Tabita atikala kolinga ya Océan Tambwe te. Tabita atikala kolinga Océan Tambwe te eza réalité na ebandeli. Ka ndenge ezalaka, Tabita ayaki kolinga Océan Tambwe na ebandeli wana ayaki kolinga nanu mbongo ya Océan Tambwe. Océan Tambwe akomaki kotindela ye mbongo, kokabelaka ye mbongo. Bino moko boyebi kaka ezalaka na ba dossier mosusu oyo mbongo yango moko elobaka. Tango sikoyo ye Tabita mbongo ya Océan Tambwe komaki kitoko azolinga mbongo nde bisika na ba rendez-vous, nde bisika na zemi ti Tabita zaki na zemi, nde bisika bolingo ya Tabita sikoyo ekomaki kobotama envers Océan Tambwe. Tina ndenge première rencontre na bango ya Océan Tambwe na Tabita, ti ndenge bakendaki kosala magoda. En réalité, na temps wana Tabita na biso azaki na bolingo te. Na temps wana penza Tabita azaki na bolingo kaya mbongo, mais eye kosala pe zemi eye kokota. Tango zemi eye kokota, atali alobi zemi nde bisika bolingo sikoyo ekomaki nango kokotaka malembe. Tinde zemi ekoma 9 mois. Tina ndenge bomonaki Tabita yaki kobota, Tabita déjà bolingo ebotamaki. Je dis ça pourquoi? Parce que Tabita si réellement tango zemi ekotaki, soki Tabita déjà bolingo envers Océan Tambwe, ezalaki te ata ya mukete, etikala kobota mata ya mukete, Tabita alingaki alongola zemi. Alingaki penza alongola zemi, mais tango ka zemi ekotaki, bolingo déjà ekomaki kokota. Na kilelo oyo eloko nakoki koloba entre Tabita na Océan Tambwe. Tabita déjà bolingo na ye envers Océan Tambwe ekoma déjà na 95%. 5% de bolingo apesi mwana na bango. Pona bandeko mosusu bayebi te. Tabita déjà akomi na bolingo. Na ebandeli wana ezalaki bolingo ya mbongo. Mais na kilelo eza lisusu bolingo ya mbongo te. Lelo oyo ekomi Tabita bolingo, vrai bolingo ya solo. La famille, tokoya bien sûr kofinga Tabita. Tokoya bien sûr koloba nyonso ya Tabita. Mais il faut toyeba ke na se ya mokili oyo mutu abandaka kolinga mutu aliboso ezalaka mobali. Eza na basi ebele bakota na bandako ya libala, batikala nanu kolinga mobali te. Tango bayi kokota na ndako ya libala nde bisika bolingo ebandaki. Eza na batu mosusu babalaki na bango kaka mama na biso akomi koyimayima. Batu ya quartier bakomi koloba tala ba camarades na nga babali. Ye pe mobali aye ko se retrouver alingi na ye mobali te. Mosusu azaki na mobali moko boye oya bando linga. Mais mobala ango azosalela ye ba aventure. Mais mobala ango mosusu ba moya kobala ye ezate age ezopusana. Mobala aza na avenir te age ezopusana. Aye ko se retrouver ake kobala mobali moko songolo. Et après kobala mobali wana na ndako ya libala nde bolingo ekomi kobotama. Tina ndenge omoni mwasi akomi na 90%, 95%, 5% apesi bana na ye. C'est de la même façon avec Kaya Tabita. Dans la minute oyo, Tabita vandeli lisusu mbongo ya Océan Tambwe te. Avandeli lisusu, pour votre information, avandeli lisusu mbongo ya Océan Tambwe te. Tabita sikoyo avandeli bolingo. Tabita alingi sikoyo Océan Tambwe. Conseil na lingi na pesa Tabita. Yango na lobi bo bendelanga Tabita. Conseil na lingi na pesa mwana mwasi oyo. Tabita, okomi mwasi ya libala. Na kati ya motema na yo, ata soki lelo oyo bapasoli motema na yo eko déclarer bolingo ya solo envers Océan Tambwe. Eloko nga na kosenga, yo na mobali na yo bokoma lelo ba personnage public, to yebaki yo mutu obandaki na yo kozala
influenceuse. Et du coup, toye komona pe mobali na yo akendaka pe likolo na ba réseaux sociaux. Océan Tambwe. Ye pe aza muto ya réseaux sociaux. Na kati ya motema na yo bolingo ya solo envers Océan Tambwe ezali. Lakisa yango na mokili. Koyaka na elongi moko ya mawa te. Omoni ba video na osalaka na Océan Tambwe. Mingi olakisaka toujours nini elongi moko ya mawa neti muto azolinga te makambo bazosalela ye te. Aza mobali na yo. Olingi elakisa ye na mokili ya. Combien ya basi kutu babala bamibali. Combien ya basi o babala penza bamibali bamosusu baza na makolo te. Baza na ba chaise roulante. Na pesaka exemple ya frère na biso Ronique. Mais omonaka mwasi na ye ndenge azalaka na mobali na ye. Yo pezala bongo. Aza mobali na yo oyo yo lingi. C'est vrai, c'est tout à fait normal batubaya koloba keno olinga Océan Tambwe pona mbongo. Na ba série wana toi-même tu es consciente. Conscience ekosaka biso te. Conscience na yo moko eyebi ke olinga ki na pona mbongo. Mais tango kaka oyaki ko découvrir que non ozana zemi ya 1 mois nde bisika bolingo koma ki ko botama. Parce que na bata wana soki ozaki na bolingo ata mukete ya Océan Tambwe. Olinga ki olongola zemi. Olinga ki penza olongola zemi. Olinga ki olongola ngo. Mais otikala na zemi wana pourquoi? Parce que olinga Océan Tambwe. Yaya, aza mobali na yo. Zalaka fier na mobali na yo. Na sepela jour mosusu tongo bayaki ko fingela yo Océan Tambwe. Oyaki ko défendre mobali na yo. Kende nango bongo aza mobali na yo. Na si ya mokili oyo, mobali ya kitoko, ya mabe azalaka te. Mwasi nyonso azalaka besoin ya mobali oyo azopesa ye respect. Mobali oyo azo défendre ye, mobali oyo azo lakisa ye bolingo. Déjà epa na yo. Toyebi te na kunzu mais selon ba source ya information na nga balobaka Mama Ines. Est-ce que oyebi ke Océan Tambwe wana apesa katabita respect ya makasi? A considérer katabita, a défendre katabita et quel que soit na famille na ye. Alors soki oza na mobali ya bongo nini lisusu koluka libanda? Olingi ozwa ba aventurier bamibali oyo ya pembe oyo balingaka kolata kosokola nyonso. Eza na bamibali oyo bandeko nanga omona na journée azokende kosokolaka 3 fois. Mobali soki atie solo a parfum awa yo moko ovandi boyo komi ko sentir oyo eza nini nazomona. Yango mibali oza nango posa. Motema na yo ekomi kosepela, motema na yo ekomi kolinga Océan Tambwe. Lakisa ye bolingo, bosalaka makambo na bino sur les réseaux sociaux. Kosalaka elongi ya mawa te yaya. Okoma mwasi na ye légitime. Mwasi na ye oyo lelo aye kodotele. Et puis elo mosusu ya suka ona opesa yo comme conseil. Kolanda ba jeton ya ba réseaux sociaux te. Kolanda ba jeton parce que basi wana bazotindela yo ba jeton baza na posa bazwa ya malamu pona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Les pasteurs Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accor Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele soki oza na besoin okende kosomba billet na yo ka ndenge ezalaka ka ndenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre. Kuna penza nde okomona lien nini okokota pona kosomba billet na ye. Kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adorer nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye na boyi jour wana ezala te ke no mama Étoiline nga na sombaki billet te. Concert na biso eza nango le 21 novembre. Korate te le 21 novembre 2026. Somba biye na yo na lombangu, somba biye na yo na lombangu. Bato akosomba baza ebele. Toboyi orate biye na yo. Toboyi orate. Ya sika eye, ya kitoko eye. Batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi.
Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko